motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya bato. Mon colonel, j'ai été suffisamment clair avec vous. Je fais de mon mieux, mais namoni au milingito. Ce qui m'a appelé pour le dossier parce que nous avons le papa, je me fais encore répéter. Ils ont étonné malgré l'avertissement. Maman Léa, j'espère que Otikala Kananda, ce qui papa Zate recevoir comme invitation, nous sommes bâtis de la papa. Maman. Oye Bimibeko, très bien mon colonel. À 2 invitations au répondre était. Et puis c'est que ok, papa, et puis c'est que le colonel qui m'appelle là. Comment tu fais cette information? Essaye un peu de voir, ce sont des choses des enfants. Papa. Quand toi tu es ma fille. Et je ne peux pas m'aller devant un colonel que j'ai formé. Vous savez que au Bozo Salane, c'est un tapage dur. Tapage dur? Je ne sais pas ce qu'il faut dans rappeler mais Beko à la lettre. Je connais tout. Je ne sais pas ce qu'il faut là qui sort, comment est-ce que cadre cabana. Mon colonel, vous me décevez. Tu sais quoi? Et une fois tu m'avais appelé pour Joël Man. Tu connais? Elle avait tort. Je suis venu quand j'ai vu Joël. Je l'ai parlé. Mon colonel, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas hors la loi. Je ne veux pas outrepasser la loi. Tu es ma fille. Qui te tient au tient au wapi? Maman Léa, je crois que l'invitation est tombée. Mon colonel, je veux décliner maintenant ton dossier à une autre personne. Ouais, je veux donner quelqu'un pour régler. Ou encore, je suis désolée, je vais pratiquer la loi. Parce que cette fois-ci, t'as pas joué au salina basoda, oh yoba pesa yoba zana service ya protection, tozo comprendre tendengeni yo comme ko tambisa bango pour lancer ça bango ba bloko. Simba tika baluka. Nazo comprendre te pona nini ozo mema bango na pano na yo. Ba ke tango ko noyer yo moko. Omoni bango, tu sais quoi? Baza ba sibelton ba kozo bilo moko miki ba peine miki ba. Chérie, ko peser. Il faut peser vraiment sur tes épaules. Bon, je vais te donner un cadeau de RAF4. Toi, tu es ma fille. Il y a des cadeaux de RAF4. Vous avez toi, tu es ma fille. Comment tu as fini? C'est mon enfant. Voilà, parce que nous sommes est-ce que tu sais que moi, je suis occupé de ma paix chez ton enfant aussi? Leki na yoti. Basa mabini ban basala mwana. Mwana basa kubeta yepa mapande. Mwana kanda zo créer ba problème, mwana kanda zo yana mambo. Pétant bazolo baza ba témoin, baza ma preuve parce que c'est pas facile montant di ma témoin. Ce qui montant se permettre à la témoin. Témoin pe baye.
balingi babomanga balingi basalinga mabe na totinda tamwana libumba shake na utanga kuna ba moto quartier bato nyonso quartier na biso bayini biso ya kosa biso nga yo nakenda suwenze nazo yebisa ya dingi ko pesa témoignage. Tu connais pas dans l'état ndenge zo loba bo c'est témoignage. Eza muto famille on nazo yebisa vérité ayeba déjà pour ayebisa changer. Papa zo kate mama Léa. Mama nanga bana bankadra kabango. Bana nyonso te mama nanga mwana moko ya suka mukuso baby na ebite mwana ndio bazoyi na nganga mwana yoka kate tata oyo zo kontete mwana na ndenga kosakana te masoko baby si via mwana. J'ai parlé avec maman Olga Madouda. Maman Olga Madouda à l'Europe. Une fois où il tournait quelque chose à l'aéroport, à Zana Matanga. Alors, maman Olga, Zali Motomoko, Yasuma Kabiso, moi du Banda. Mon colonel, avec tout le respect que je te dois, je joue pas de coq à l'âme. Coq à l'âme, bon. Je vais aller droit au but. Cette fois-ci, je vais appliquer la loi. Vous êtes poli, vous avez les côtés là tout en haut pour quand le beaucoup. Vous avez fait ça au dessus, vous avez fait tout film. Yo nous avons le rôle de la camarade de terre. Yo comme si nous parlons au centre d'hébergement, ceux qui battent Bengal, on a venu bien à casser la famille, yo comme héberger. Qui est bana yo? Et donc Canada Zawana. Alice, ko saka na ngai. Talangai na zali e bemba nyoka. Et si la rasomo tata na minute benga ba général. Yo moi na kolukula makambo. Zo banga colonel te. Ngala minute na zebemba ata bengi ba colonel. Au moins on a ba beta ngai. Pete nous avons attention, on a hypertension. On vous sauve à bon. Mais le parent ne serait robot, tu l'as rendu mon pote, le parent. Et ça, la robette va papa avant la bête ma fille. Ta fille yo fille yo go bête. Vai fille. Et ta fille. Fille mo ba local ta fille ami yeba te ba local. Ngana no ba bude ngana no ba yo ken Alice. Souris. Oui papa. Et pourquoi précis ordre la fiancée n'a pas sauté, va bengane roi en bois. Il y a un problème? Oui papa. Quoi? Il n'est pas sérieux. En plus, il ne respecte pas les femmes. L'autre fois, on avait sorti avec lui. Il s'est permis de m'insulter devant mes amis. C'est pour quelle raison? C'était juste parce mais il ne peut pas faire ça sans raison. C'était juste parce que je devais venir en retard. On s'est convenu de venir à 19h juste et moi j'étais à 19h20. Je ne saurais pas vivre avec ce genre d'homme. Moi j'aime les hommes qui respectent les femmes. Lui ne respecte pas les femmes et il n'est pas sérieux. L'autre fois, on a foutu une à moi aussi, papa. Comment est-ce que moi je vais vivre avec lui? Oui. C'est vrai? Oui, papa, je te dis vrai. Ok. Tu es déjà une grande fille. Tu es responsable de ta vie. Oui. Hein? Oui. Moi, je n'ai pas le temps pour imposer au Mobali. Et puis, je n'ai pas le temps à insister toujours aux Alambalois. Parce que Yom Tova, dans le mariage, ils ont raté. Donc, vous avez une étape de fiançailles. Le fiancé, ils ont balaté. Le fiancé, ils ont une étape Oyo. Pour boyer, si c'est bon, c'est bon. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Ok? Mais il faut prendre la décision une fois pour toutes. Il ne faut pas prendre la décision, aux yeux décision lobby. Tu changes, beaucoup non. Aux yeux décision, après tu changes. Non. Ok? Si on dit qu'il y a des sous-soutés, c'est bien. Mais quand vous avez pressé, il y a des sous parce que vous, les femmes, au bout de lobby, après 2 jours, vous avez des sous.
là tu risques de changer Mibali Laura Bilamba. C'est pas bien. Soit tu as vendre pour réfléchir. Si on paye, Aza, Mobala Vina yo, Koka Sonité, Kendo Lukaye, Bobo Kisa. naza na mutu te mundu eri ye moko akufa famille na eti lelo mutu moko atiaka makolo ate ye moko azali mpe na famille malonga te mutu aza te naboyinaki na yeso na tombe mundu oyi na necropole nalelaka ntinga mpe na kokota na libulu tika mwana bebi ata bomoni ayebwaki mino soyi mukani ya kozongisa te luka elamba pangusa soyi tika yakende mama naza mokolo mwana ngai soki nasolo bakoni azomona musika ozomona musika makambo asali omoni mukani ete ozobanga mama aza na eloko te sikoyo olingi nini yango olingo te mama songa pikiti eza koya ayimto mena opita akwya te akwya nini tika bilele amofo utio esprit papa bango aza mokonzi mama oyoka lisusu te soki otekashini na motumu ayebeko makambo azobano eza te mukani etika na fanda kimia naza na liboso te naza na nsima te naloba ndenge nini mukania. olela ni mtoto wa kufia zonga te mtoto wa kufia poli bangu shwa liye tala muni place beaucoup mo vandana muni mama na mwindo ana so mama kambwana na ndinya kete ilumi banza na iso papa kuna beto chompa kuna paki ponga ngo kankisa sukite na ko sukite soka na wesa papa kuna to ndo chompa be apa batulongwa na fundo wa beto je bébé mino bakunda moi mino me ya ebe mbo ke ko so piso so to kufi mini ngaso na kufi bakunda na nne temena odi papa wa ndosa teatro na papa na ndosa teatro na wana kote ko bango ngaba chama muni mama banda ko yembela nzambe na kumi nani sama na bino na siko bakunda tata bino na si mwana bino likolo apo yo ni olani akuma ete tiyono bala koko na mundu ana koko na mundu mama bino apo yo apo ndo mama na tson merci pour la personne omoni yo ya bo bengane afani ba bino baby on peut s'en rendre pardon osani ngamna bomani leka pardon s'il te plaît imite moi c'est kitoko baby non singo pardon na bolinga nzambe leka na oyebisao ko nga tena sali kambo na tika na osana vie na ngate leka pardon osani asindo kuna osa non de la personne. Pona? T'es maman. Babundi na mwana colonel baby. Nani wana? Mylène, oui. Babundi na baby. De la paix. Marazali. De la paix. Yaka. Mais moi non baby ezoluka bakamoni na nda ngai kuta ba. Ya makamoni. Bakangi Mylène. Bon, hein? Bakangi Mylène, babundi na mwana na baby.
mwana kolone bakekobunda te batie wa kendeni kabo eso na susa chezali uza kwa mobalo za kana carte pas on la lobe sika bakomi na esi moyo boyebisa te nga moni nzambela ngai tokokende tokobanda wapi ya makambo ngai yesu nakokufa ya kotelema nakokufa ya makambo mutu afivaka ndenge na mokili nasali koloneli oyo nini nzambe na ngai nasila perde mukanya ebandaki kaka boye kasho mwana estome ebandi ekobima kasho nzala kolia te nzambe yesu fongola likolo yesu yaya ata na rapidité soki nzambe apesi nzela te neya tika nayebisa nzambe tika nafunda epai ya tata oyo akelinga na kolonel tokeyai mwana azonioka mwana mokebo na bana na bote na bomwana Digital! Makaleni ikuna! Nalobi kwati kama mama kota. Nalingi buzoba te. Ah, ezata kwa binote. So mutu aye ko lukanga. Bozuka yenge kwa tswani. Mama mukonzo be awa mutu akota te lewa za na visite te. Elo aloba ki yawa bango bazo bazoka nga bongo fama. Tama mnoko baye ko lukama kontina yo. Bazo troubler. Na tunu yo baye ko lukama kontina yo. Allez, bonne demanda. OK. Mama ici. Mama bokanga ngai ndenge bokangisa ngai. Soki bokomi na ndako otela kobima ye. Mama de la paix. Botelanga lopako ti lelo. Mama mwana nga akota liboso na mabele eza mpona ya bebe. Nasala bino nini? Oza mwana ka botela kasi kuna mama. Mwana moko natikala ye mama. Ah mama ka motikala mama ka ndako. Mama de la paix. Mama ka de kama ka bakenda. Mama bangu ndunya mobali na yo bekana na kuma. Mama taye mobali yango akomaka ne batute. Ezaka esprit basoda. Esprit wana na le to sika moko. Atia pede déjà mwana moko. Ah te ngomela kende. Mama beta nga mundu bachaka ni mama. Mama. Ngana za mama na baba kwa bino. Pasi na bino. Na comprendre parce que ngabe na za mama moboti. Makambo yimi mba na mama. Ngamona osi. Si azwa lupango. Akomisa mu garage akobomba miti kwa mama. Na sepe na mais loko naza na mwasi usa nini. Ko ni bande bazalaka. Ibi mwana waza mbala pamba te so na bimo ko mama na ngai. Nazo munda nazo sala nyonso po mobala changer. Mais mobala zo changer te mama na ngai. Bakani le buto mama ezalaka. Mandosi. Digital. Bana kama salimi. Mama de la paix qui m'a maman. Ko bele attention za mshoko. Bana kufa. Esili. Na yawa bona zonga lisusu. Nani apesi bino ordre boka mwana mama bocha na kasho. Pardon. Nani apesi bino ordre boka mwana mama oyo bocha na kasho. Ouais, tu dois qu'il ordre mon Digital. Tu peux le voir Mama tika. Chef na bino ngate. Oki. Na pekisa bino kota mama mote. Na pekisa bino te. Oni ko mama moyo. Bino ko ba parente. Bo bino na banzete. Bona ba parente. Yo mama na so bazo nyoko le ko mama yo sepela. Mama, mokonza pesi ordre. Kanga. Nga na pesi ordre na minute bobi. Bobi sa mwana mama yo. Ngai. C'est ça. Je tout ça kananga. Ugia simu na teni. Waningina simu bino na teni. Waningina bino mo konta nako sabino makamshiko yo. Busa bino bebe. Boye bien nga zalaka.
Bolingi yango? Bolingi musala mleme moko ya lelo? Soki musala mleme bate. Wana mbana na capable na loba news poko yo kanga. Mbango boy bisa mwana mama wana. Neno mwana wana sikoyo. Na sindo ngenga mutite. Tuta telefona. Na la vision cette téléphone à poche. La vision cette téléphone à poche. Na mwana soki na mwana sikoche. Na kote kwa kamutia mkozi na yo wana. Oyebi okota ka shota mama kamutika. Okota ka shota mabele. Mama. Sobole. Wabima. Na c'est la mwana na sikoyo. Boke c'est la mwana na bele. Allez, okay. Na c'est la mwana sikoyo. Na c'est le sikoyo. Mokonzi te mama ici. Mama kako. Ok, ni ngambo na wewe kutika mwana. Est-ce que mama kambolia ki? Mwana bakezo déjà mwana. La petite abonnement maman ya obela batasi. Naza mobali onini eloko ani amona kati na ketiaka patile kola kanto nzambe na ngai elapesili te masoko eza nini biso oza sude funyokolaka bato te masoko akomi olekisa te boye te kitaka kobomosa bato oyo eza problème nini ko lubongo sozo olongoli bango bakomi kosuvi bakoma soki wapi onandela ntina bana finalement eza eloko nini bebi Oui. Papa, non, papa. Il vient d'avoir. Papa, de maman. Papa, bien. Téléma. Papa, papa. Papa. Hein? Téléma. Ok. Le mien, ça va bien. Ok? Bon, là, on ndolo. Papa. Papa, nandalo wana papa toyebi na moto na makolo te sikoyo tokokende kosala kuna koloba nini toloba nini po mwana asali eloko te papa. Je ne peux pas faire la justice. Ok? Mimi abuki mibeko a respecter mibeko te. Yango wana bakangi batie na ndolo. Ce n'est pas moi, mibeko nde kangi. Papa, you já me connais. Papa. Papa. Vous avez poussé mon mot pourquoi? Hein? Baby, tolérance. Ok? Allez, allez dehors. Milena kokanzala te. On n'est pas si aboyé. Hein? Milena kokanzala te nzambe na ngai. Balingi tokota tera atako to pembeni ya komini tokoma te kaka toka mama minduki ka boso balesa bangoni basoda nzambe nana kosambela biso nana kosambela biso nzambe tingela nga banjelu bango wake na komini bakutana na komanda wana bakutana na opeshi basambela milene mwana yo bebe azala ndoki femme de nuit ya papa ne luka mambo reso ya makambo wala za femme de nuit ya papa na ye makambo vraiment nanga mama mukoro bokotumbola ngai baby eswe nzambe zala nzambe. Bonjour papa. Excusez apa ma de la paix. Naza Jean ya komi batindinga kapona opesa sango ki mama de la paix boyo zo ebimba mwana no Milène akufi na kata kasho. Papa, nana tindi yo. Maman, j'ai pour mes messages direct à wana. Maman! De la partie la maman ko papa te. De la partie la maman ko papa te. De la partie la maman ko papa te. Nzambe. De la paix. Mame. Caramba. De la paix. Maman. On est les bons côtés. Maman, de la paix. Moi-même, j'étais là. N'avons-tu la fin je dis, garde, arrête. Fenty, nous quitter papa. Il y avait des gens comme ça, ma bébé, ma Fenty, on a bêti ma ça, c'est l'écolo. Mais non, je t'ai jamais perdu que je suis moutourné, mon ami, ma Tanzanie, et puis le bateau, ma Kimi. Et à la fin, même, bateau,
papa. Fenti, à Bolo, il y a un soldat à Yoka. Ameleki Masanga, Belé, on peut qu'il s'aille. Nous sommes là, même parce que nous sommes là, camarade, il y a un Bela Masanga. Camarade, Amélie, Babouté, Belé, puis il y a un petit Massassi. Mais il y a des gens qui ont dit que moi, ma bana. Nous sommes pas dans le papa, nous n'avons vu le fils du général. Oh, tante, il fallait mon attirer. Panzani, là qui sommes. Ah, mais nous avons. Ils ont la guérite, mon compte. Baba, nous payons la guérite. Nyoso, ils ont les comptes. Les cas. Écoute ici, Léo. Écoute ici, c'est normal. Allez, les gars, nous payons la guérite. Nous payons la guérite. Allez. Ah, petit, Azane, boy. L'autre, à mon commando. On sait que je suis un Kérambo. Akonde machana azalo kwa nditi basoda Zimbabwe. Yebi na zalo kwa basoda Zimbabwe monti. Teka ndinga azali kwa go. Na voiture na biso mo akina mona kipion. Non t'as ce que est-ce que moninga? Est-ce que moninga? Panzani batu. Choni. Mais ça se sa répétition nda quoi. Ya général. Comment c'est niveau t'as nos attentes papa ce qu'on Zambe, justice na esa mala tata oyo zambe na ngai. Ah Yesu. Yaona makomino lobika ya malheureux crie l'Éternel agit à sa faveur. Zambe na malheureuse na mutu te. Ala mutu te zambe ta bana ngande bakeli kwa tata Fabrice Mola Zambe wapi yo. Makasi na ngaka yo Zambe. Juge na kesa yo. Avocat na kesa yo Zambe. Na parke nini natala misolo te papa. Yesu ngana yeka na parke ya lola. Na justice ya lola papa. Eko funde pa na yo Nzambe. Eko funde pa na Nzambe na biso ba veve. Yesu telema. Kateranga likapona tatoyo. Kateranga likapona tatoyo. Tato azamota bozwe. Ngana zamobola. Hey Yesu. Di, mama. Ah Yesu. Mama, sikia. Mama. Nini? Mama, batanga sawa telema. Mama, batanga sawa telema lo. Kibana. Abe mona oyo. Mama, telema. Mama. Yo mama milinga. Batanga sawa telema. Nadia, olingaka tu c'est là non. Telema. Nadia na position na pota film. Tando film ba beta. Beta. Merci. Comment ta beta? Yo mda opposition. Mama, mitosa. Acha we. Mama, telema wana. Oh mona ofeli na toi église à Sony. Nzambe na ngamwa mobali omona Nzambe na ngai. Kabanyata na ngwa. Onyata kango. Amazoko nyata ngo baza mboka. Biso do sala mboka. Aputa na Namola. Zonga. Bino moboti te. Mama, toza na famille. Toza na basi tuna maji. Longwa. Soko yeli susu tuko na obeto fi. Wana jida. Betanga sikoyo betanga ni mwaba kaka. Ni bado pango la kai betanga. Loga ya su, ebe loga su ya kama be. Nzambe na ngai. Mwa mobali yo ki colonel na sena moyo. Longwa mama. Na lola za zero. Na lola za libumu tulu. Na lola za mutu te. Nzambe na ngai. Nzambe ya tike maboko kama. Kwa mutu abota te. Tike maboko pamba loga moza abota te. Moi, je me sens comme je suis en insécurité. Vous êtes en France. Francis Modia, les rois des Amunda. Francis Modia. Les rois des Amunda. Il y a qui par rapport au Yannick Sosezali. Pour le monde, bébé, tout ça, le monde qui est là. À quelle époque? Oui, continue, tu n'as pas famille. Oui, que ma famille est bébé Nangaï. Ma campagne, c'est comme papa, nous y est bien goûté. J'ai pensé ceci.
Hein? Bébé, on a une sécurité, non? Bon. Non, je pensais ceci. José Image. José Image, il y a à Londres. Il y a à Londres. Tant qu'il y a qui na Kinshasa, à Saraki maison, il y a shooting de Bulubaka. Filmer, nini. On dégage à Londres, il y a ça comme au caméra. Pour filmer. Will Black Identité. Voilà. C'est comme José Image. Will Black Identité. Bazali ndenge moko na José Image. Tu as empêché de te vendre des liens. Tu as dit que ça va bien. Je pensais ceci. Je pensais ceci. Camarade tu sais, c'est toi qui es à la base. Tiens, je parle d'abord ici. Attends, je finis. Pourquoi tu m'aimes pas? Je t'aime. Pourquoi tu m'aimes pas? Je t'aime, Bobé. Non, tu m'aimes pas. Toi, tu m'aimes pas. C'est bébé qui m'aime. Papa, moi, je t'aime. Mais comportement, moi, je n'apprécie pas ça. Masoko, comment tu as dit papa? Non, bébé me dit qu'elle m'aime beaucoup. Donc, comment tu as dit donc, toi, tu m'aimes. Toi, tu m'aimes. Tu m'aimes, vrai ou faux? Je t'aime, mais ton comportement, j'aime pas ça. Voilà. Bébé, toi, tu m'aimes, non? Tout de toi, j'aime. Ok. Tu vois, il y a une différence qui est là. Je me suis décidé. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, je pensais ceci. Toka awa tokende na Lubumbashi. Donc comme na Lubumbashi et puis j'appelle Fafa la Rose. Fafa la Rose, il y a aux États-Unis, hein? Comme ça bango mi balé, aux États-Unis. Bon, on a au Dabino. Il y a au Canada et pas Jonathan Ganeta et Jésus. Il y a aux États-Unis et pas il y a Fafa la Rose. Hein? Il y a Fafa. Bon. Comment je sais pas ça de quoi Bama busy, baba Donisi Makenza, baba Karim Manessa, Karim Manessa. Habite un jour, dans la vacances, mon âge. Habite quand tu comme dans ma tour pour me ma casse, habite à moto. Pourquoi le barangate? Non, pas pour Bengani. Ah, non. C'était tu es ma fille. Bon, il s'habille là pour nous tout déplacer parce que tu me blesses. Comment je fais? J'ai fait quoi, ma fille? Ton comportement me blesse, papa. Et où est tu peux te taire, s'il te plaît. Est-ce que vous avez baqué l'obio cause la thé? Si tu n'as pas besoin de comment, papa? Ah, pourquoi à chaque fois quand je parle avec toi, au cause la thé? Ça ne veut pas dire que parce que ce que tu fais là, ils ont bien été. Ils sont censés protéger Batou. Comment est-ce que yo comme détruire Batou, papa? Je détruis comme qui? Les gens que tu détruis là, papa. Et puis, est-ce que ça n'a pas pays? On ne peut pas commencer à fouiller comme ça. Toi qui es dans le Lubumbashi, et si on va trésor, pas pour l'homme battre mon baby. Comment y a tout? Regardez tout bon kanga. Toi qui es Lubumbashi, c'est bien bon. Et après? Non. On a ça comme même parce que vous voyagez. Est-ce que moi na vie na yo? J'ai souci de vous. Pour ça les locaux ils ont logique. Ozui ba bien ya Batou. Ozongisi et pas ba kolonom. Zongisa lo pa ngwa Batou. Comme ça on va être en paix, papa. Baby, tu retiens. Voilà, c'est ça. Voiture mutumta somba. Le bon ben mutumta somba ngot. Et ma belle la tanza mais me kuta biso ma belle. Est-ce que les hommes ma biso? Oui, ma biso va venir na biso, même ça venir na biso. Ou même si musala mbai na nga baby yo. You baby yo. Yo. On ne peut pas commencer à faire comme ça. Moi, ce qui m'étonne, Toki Malelo, le Toki Mito, tu sais, je ne peux pas laisser ma femme bébé. Ok, vous tiens la boloko. Asambi Kenini. Botunaye bien. Maintenant, deux balles naye kewapi. Ce qui a lobby, ils ont le kuta à Beteng Massacité, deux balles naye et kewapi.
Voilà. Voilà. Comment Sodo koye ba place débat ne kété. Osomona kaza lokuta. Aza lokuta. Donc botinda nga bat pour ba osambwisa ngai ba sa réputation na ngai, c'est ça. Hein? Boté na boloko ti akobimisa ifona mona le rôle à lobby moi na kosele makambo c'est bon mais débat loi les awapi. Abimisa débat parce que moi-même j'ai compté débat la manquant et puis kuna moi na ba betaki débat likolo ayeb sanga débat dans les arbres. Madame boy moni mamozo musa bozo ça là hein yo to compter dans la scène et manquer combien de balles? 2 balles de 12 ans. Donc c'est la disparition des munitions de guerre. Yo mais ça coûte combien ça sur mon corps? Non mon konti ba mbongo combien bima même ba tegnol. Hein? Le corps bozo zangu yo fele bo comme ça mo le wa nguba mutase le rote to. Mais là ça wa na kuna gelo kuta. Mais là 2 balles cœur. Tout le monde a eu 2 balles de ça au bouma. Zomo. S'il vous plaît, pardon. Est-ce que vous avez mon colonel, nous allons ordre à côté. Parce que le colonel Fabrice Mola exhibition est à la générale. Et à la nani, ouais, à tout côté. Oui, qu'il y a résidence à l'État. Les résidence à l'État, mais tout king est dans mon conducteur, sous ordre avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Autant. Yo, comment manquer Bobima. Respectez Tenny. Non, c'est la force. Au conseil, la force, peut-te relaxer à la force. Relax à la Mon colonel, avec beaucoup de respect. La protection du colonel Fabrice Mola, s'il vous plaît. Na bangelo rote na assurance. Na assurance. Ouais Lima. Benga autour benga. Papa. Lima. Autusukumie ule nyoka ule nguvu. Acha kule. Oh, nasema nini? Nasema nini? Tuko hapa, fanya haraka. Tuko na colonel wewe. Intimidation hapa mapamba ni. Asante sana. Ça soda. Yoko la sanga armé. Ozala na botele kwa bobungi rumba botele msi colonel bozela na mita otanga. Pourquoi? Hein? Pourquoi pas te maboy menemi? Hein? Oui, SD. Tindela ngai ba prisonnier wana nani Mimi na Fendi. Zwa jeep mo kuna, hein? Ba na ndako na siko, na vérifier situation moko. Et ça vraiment urgent. Sikoyo. D'accord. Kende ko se présenter na convocation batikeli yo. Jamais. Naja mukonji. Masaku, poni uza mutuma kasi. Naja mukonji. Kanisa biso atayukele biso ma kende ko se présenter. Pona nini uza mutuma kasi mbaya nga pona nini? Pona nini okende te? Uzuri ngoswa ni sangati. Mais oui, na na so so bima kende ko se présenter kuna na convocation. Kasi yo mngozo wa mukende kuna. Uza ya koloka ubie nini? Mobe nanga. Isa problème nini? Oyi musa na biso musala mibeko, ibe ngondenge ezalaka. Uza soda, uza civilité, chérie. Kende se présenter oyo wana makamu nyongo bazo bengeli yo. Apo uzongi na ote papa. Uza mokonzi, uza général te bébé. Uza général de ni kolia batunyo soto. Oyi biango bi. Soki je moto nyosho bakukanga yo za général, uza nani? Mayebi. Sina pese mibeko kuna. Oh. Mangolela.
Maman, vous faites d'accord, maman. Hein? Mon colonel, aujourd'hui, les soldats, il y a un bon comme si on va soldat pour que ça me découvre pas pour taper. Ouais, suite de. Au tiki bateau, les soldats, il y a un bon cabas à la troupe dans la balabala. Et les autres, il y a des soldats tennis civil. Il faut qu'il y ait un renfort pour intervenir. Oh. Mon colonel, on ne pas de vous faire des bouches dans le maman. Maman, sur les ailes, c'est mon épaule est ce que ça maman va relater. Ils ont colonel pour là. Notre corps il s'est décidé. Azana mandat d'amener. Maman, maladie futée. Je peux parler? Oui, mon général. Allez-y. Je jure, je vais dire la vérité, rien que la vérité, mon konzi. Mimika Bongo, mutafongolenga mambo nyoso. Fendi, azara mobali ya Mimika Bea. Tellement souri, azaki amoureux à Fendi. Yango wana na jalousie, Mimika Bongo, bayoka na souri, bakangisa Mimika Bea. Ezaki je basalaki parce que souri azana bolingo Fendi. Olobini, repos. Olobini. Mon général. Et bon, mon général. Et ali mwana na moko souri, moko tinga na yo. Il a vendu ça na lobi sa beauté, sa regard et mignon. Yango bale kolinga na pena ebise na lobi. Comme yo souri o eli civil. Fendi ya isoda bolingo koko ki bien. Biso na mais mon général ali kamaka ba kolinga na te. Et yo mwana souri moko tinga na yo. Ngana zaki. Yo en tant que militaire, en tant que mutami beko, on exécuter, on planifier mission. C'est ça? Il y a $100. On planifier mission. Beaucoup c'est là, innocent abattement. C'est ça? Ok. Oui. Là, on m'a ramené au subsénaï. Oui, les cas qui prennent un Pierrot. Non. Pas Pierrot. Pour la Pierrot, c'est le Pierrot à côté. Fendi Makampo. Pierrot a chapé na Mimika Bea. Yezo alinga Mimika Bea. Naso Mimika Bea alinga eti yango babe botim ta Fendi tous. O même matin o ya no beki o Fendi abete matin abete de bar wana na bar. Ezo no kuta. Ndesiko akosa ki abete ni de bar wana bar ti. Pierrot imu mtalo mona de matin wana na kata saki ngasko na yiba ko na saka pio. Non. Tika. Pierrot, pourquoi ça? Wambal kitoko. Vous avez la capacité de surtout en bas. Vous avez quoi sur l'inamosité? Donc on a mimi awa, donc on a mimi lio moi si. Pourquoi vous reprenez ça passer? Hein Pierrot? Même toi. Dans un militaire moko bourricté. Dans une enquête dans le secteur où vous avez qui. Ata bal mo e betate. Amasa c'est betate. Natinda batu. Souris. Au présentant Ngayawa, Mobali Yawa, fiancé. Hein? Nandima yango. Avant de nanda kunanga na ukuta bino, bozo fa na salwa nandima yango. Maintenant fiancé na salio nini? Oyo ko créer ba problème, oko singa que fiancé wana asa infidèle, ndumba makambe bele. Genre ndo comment qui d'intention, ya déranger moi Mobala batwa, ya ki a mosala. Hein? Vraiment? Et ça m'a ça passe. Mais binopé. Hein? Tant que ça kotinda mine pas nanga. Faibo ebisanga ki non, mo kondi bisomi balé toza ba makangu, soit toza mosna mobile. Nangozo ba précaution mususu. Voilà tata bisika bosuki ba conseil no makamu voilà. Hein? Voilà. Et ce qui moi mobile c'est la vérité. Et ce qui bouillibouille c'est la vérité. Mais jusque maintenant, vous avez au coup fait la prison pour nous. Vous avez innocent, vous avez le roté. Moi je suis honnête. Naza
naza officier supérieur oyo naza droit natangi ba classe na ngai na ninga ba bêtise te na senda ba ke belé ba yebi ngande nazala. Et toi aussi comment ko ka likambo ya mabe ti ba ninga nomba toke na yo ti ba ninga na yo ba mutu ke Dieu bango ba ke na ndolo toke no bazo samba toi tu étais là ti ba koti boloko toi tu l'étais to zongi na ndako na tambola kana na bimaka na yo okoye senge lo côté landa biso. Bon sokoloba et vous allez retourner comme laissez-moi prendre mon GP. On s'en est loco à cause de colonel. La simba. Comme ça. Je parle pas. Mon colonel, vous avez dit mananda koyo dans 24 heures. Maman, bon préparer ma bagage de bino parce qu'il y a quoi dans l'État. Eh, monsieur, moi je te connais pas. Et ça veut dire quand tu as l'uniforme. Ça c'est la haute cour, mon colonel. Haute cour, ça veut dire quoi? Je parle pas. Na minito na mona du colonel noté haute cour ezo kanga ba généraux tambola mi respecter tambola lokolo alors qu'il est aux appels sous colonel hein c'est toi ngolé la fonction na yo ekwei aux appels mame papa yoka banzala moi j'ai des tensions et quand il va se mangolela oui je peux pas aller comme ça, je dois prendre le papa malembe mais il doit pas aller pas comme ça lentement messieurs lentement je te dis pas comme ça je yokelanga mwana aza mwasi lokolo mama na ngai yokelanga mokotikela biso ata ndako mangolela boma moto mangolela wana papa kanga na munoko bolaka te tambola lentement pas comme ça mangolela je suis officier supérieur, j'ai le droit de vous demander pardon. Nanyo sur Eleki. Mon até mon conduit mon nene bois mais qui tu te veux pas. Et tu es unique en ton genre. Ok. Fendi, viens. Ça non. Allez, on l'a été. Les gars, faut l'arrêter. Fais beaucoup de monde à prison. Mais tu as vu le sycamore. Va te balancer. Va laisser. Non mais va laisser. Les gars, va laisser. Les gars, ben discipliné. Le moment mais ça lui pour la panga. Hein? Parce que l'on peut bien dans ndak nanga likola ya bilo ka mike. Bozo ça la prison. Pour ça non les bébés. Non les bébés. Oh, moi ça sale nini. Abi, moi j'étais là pour témoigner. Toi. Binomi Balé. Hein? Binomi Balé. Nga. Je suis votre père. Biologique. Ngam na bota bino. Maman bino a koufi a tiki bino balamike ngam na boko le bino. Boyebi ndenge na zalaka. Nasa ko informer no lelo. Moi de bosala bino mbale, bozo ki de prison. Il faut nga na discipliner bino. Ba ato bo sali. Bozo la on sous la vie. OK? Arrête. Ne parle même pas. Ne parle même pas. Fendi. Onyarae, dis-moi la vérité. Mimi, Onyarae. L'Onyarae, mon général. Oumeli-moi mingi. Hein? Vous savez combien de temps? Vous savez 5 ans. 5 ans. Bien. Ngai, je suis votre chef. Je suis officier supérieur. Le roi Bolingani.
nga nazo bali sabino. Suria Sambwe. Nazo bali sabino. Puis wa Sambwe. Nanimi, je suis nazala votre bon, ma femme a koufa déjà, moi nazala parezate, mais votre témoin. Il y a mariage. Il sourit. Mimi. Mon général. Pardon à ngai ya mwana. Bana ba okende prison, bolimisa bango. Mais pardon à ngai ya mwana. Na so bali sabino, to ya na famille na bino pour senga fatu al ba. Nga na obimisa mbongo na kubala yo. OK? Et à partir de Lelo, Fendi, tu es avec moi, tu resteras avec moi. Nous sommes désolés. Pardon. Moi aussi, je suis désolé. Fendi! Ça fait pédi. Ça fait Angola. Losambo eza biyano. Biyano ko? Losambo wa néglige yango te. Soki ozobondela eliki afo ezala. Ata pasi telemi, ata ngombe bakisami na eliki ya ngombe kekweya. Vraiment. Banzete kebukana okozwa nzela. Tanenge tobanga. Leo tozwi nzela te. Tozwi nzela. Mbongo nini tuto futi. Eloko te. O papa na influent. Lelo soki wapi? Yo na prison na zolia fungule te. Fungule mama très. Yo na ba dégradé te. Balongoli ba Petro. Omoni ba sambwisi. Moi ce n'est ayaki kobeta porte ya. Mama, ngai na bana ko benga meme Dodine. Na bi Dodine ndenge oza kuna. Bondela makasi. Alice Land yo muto za musali na nzambe. Kotika biso te biso zaki kokoya kana mabonde. Tala solution na biyano. Merci. Merci le pango no ezongi. Ya solo. Na sepeli bien sûr. Mais pas si na zalo ngona motema. Naza ko fana le pango wana na bana ngai. Est-ce que lelo oya makamungana ko kokalisusu? Na koti na kati ya lopango ngamoko na fandi bana bazate. Na kubenga mukani azate. Na kubenga milena azate. Bana na sama bele. Bana na sama bele. Bakotele papa mona si mama bakondaka zelo pango yango na makambo nga mama veuve lopango na ngai na tiango na disposition ya ba veuve nyonso na église oyo nyonso alalaka na église veuve nyonso azangi esika kolala o famille mobali babwaka na sali o molimo wa nzambe lobi na nga bango nyonso baki na kati ya lopango wana bafandaka na bango ngai na ko préférer na tikala tana yo awa kaka libela kasi kuna ba veuve bafandaka mpona lokumu ya nzambe mpo oyo nzambe asaleli nga mpo oyo nzambe abundeli nga napesi eloko te ata 50 francs oyo ekatana na bimisi te nzambe baveuve ayoki losambo pourquoi pas napesa ye merci nakamataka baveuve yango natia bango na lopango bafandaka na bango mai courant bafutaka te na kondima nga moko nafutaka bango mai courant kasi bafana kimia nalingi su veuve moko ya église na biso mwa makambo amitunisama te bafana ya lopango na bazwa kimia nzambe zwa kimia ezope lopango mene mama tetetete leki na ngai nzambe mona yo nzambe merci. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia.
Bikisana no mitema, bikisana no mitema ya bato. Bikisa mitema ya bato. Ambate miteme bikite. Bikisana no mitema ya ba Kristo. Bikisa mitema ba yenge bene. Bikisana no mitema ya ba bato na yo. Pambate miteme bikite. Allo. Bikisana no mitema. Bikisana no mitema. Batela motema na yo esale makambo ya Yesu. Esale la bato mabete. Basusu tozobenga bango batei. Baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi. Ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete. Aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko. Nini